makambo na linga na loba na lobby boy yo zo kasa kusoko na drapeau bambo tiawa yo kasa ndo doksanga tiana drapeau na bambo wana gi Allô? Bien, dans la live. Oui. Yaya, tout à l'heure, s'il te plaît. À tout. Dans le lobby, boy. Makambo ezoleka awa banda lobby ezoleka. Ngana zaka kamada muta réseaux sociaux te. Ngana kana ndaka muta réseaux sociaux na liara te. Donc là bo sala ba bêtise bo tchaka mwenga. Soki bo lingina tomboka te. Soki bo lingina choqué binote. Soki bo lingina binote bo zonga mutu mabete. Bo bimisanga na makambo na bino le bo sala makambo na bino. Mona bo sala makambo mapeka solo, asoli soki nani, soki mapeka solo tie nini, bo sala très attention nga. Bo sala très attention. Nga nego soutenir grâce maman na ya kufi net ngape na ko kufela nga de maman ko ta kufa pola miku ato ebité. Et ça pola na ebi ko to soki cerveau tikala be liswe tikala. Ba yaya. Na tikala na tata. Ngape lo so tata nga na mokila zate. Donc so ba mes condoléances wana. Ozo comprendre. Voilà. Mais bo yebaka na sana bino moi ko ba kunda maman na grâce. Bo yeba nga na bino za show Nga za camarade ya muntu te. Na za camarade ya muntu te. Oyo wana bozali nga bota na buzoba wana nani. Bino so bozala ba pauvre bozanga ba mbongo bola ba mbongo te. Yo so dizatala na ko beta ba bordir awa bo mo ba to be nga na fixe. Bon, moi, je vais vous fixe, na côté là qui vient na mabe. Magato za na matanga. Mais bon ça la très attention. Mutambongo za wate. Bon ça la na bambongo tepe bola takaba manzanza. Est-ce bozo kanga? Bozo yo kanga. To yeba bino ba fia réseaux sociaux so ba kabelo 50 €. Ça ba kabelo 500 €. To yebi bino ba so ba souffre lokola ba fia ba réseaux sociaux ba pli ba pauvre dame so ba si ba caméra agana si ma caméra zo souffrir eza de bino biso ba ta réseaux sociaux na tala mi tsaka pena nga mono na kati maganga na leki bino bino ba musunde bozana ba ko zo ba crédit pe na ba banque te bozana ngote bozana ba mikanda ba crédit te mais nga na ngoko zo crédit 100 000 € na banque ka nga mono décider laquelle est là conseiller na rendez-vous na conseil ba pesaka benga sona kokite na ebisi mwana zola nga crédit 200 000 taka sala kaza fiche de pas embauché bo keba ba pauvre o bata ba matala na bo sala très attention nga bo bimisanga poli kamozake de yu mamoko boye o azaki complexé oyo est-ce que bozo comprendre likamna ngana loba magaba bengi ngano na ba pede ba bengi ba mama paradis tika likamoyo mais ngabene na matière na kotika te foka ndambu pe bima il faut ba tuba comprendre lupanga ba mango lengo ya ba comprendre que non Chantal liboyebe Chantal azala camarade mutu te likamo na répétons 1000 fois so na répéter likambu beseke na sala ba réserve faut ça très attention bon kadisate soki na bibise ki grâce mbizi na bébé na nga Rachel na oyo kuna mapeka solo o alakisaka mwana te mwana za salite ti lelo mwana pa komi kaka swente na place kutu ozwa mbongo wana ya mukie 500 € za mukie oyebi ya mukie na niveau na yo soit disons comme ça niveau na kosa cotisation 500 €. Ça c'est Chantal Bola ma paradis yo kosa la cotisation 500 €. T'as pas honte. Bon, on va sonner tes bino. Donc, tu as ba film ba pauvre, on a qui bon, on doit plus 500 € lem surtout. Et si que oui, tu es balinte, c'est que ba 5 koto 100. Bon, ça la ba mbongo bino morote, OK na banque bo bimi simbo. Ben la 400 € zo bon maman bon. Et ça la raté. Fiantan. Oh, bozo chawana bozo sangisage. Bino moko ba camarade ne bozo ki 50 € ko pesa. On a bozo ba nen. Bocha mwenga ekeba. Mwengai na lala kana mbongo na lamuka kana mbongo. Bocha mwengai ngana yebi kutu batu mususu. Oh lelo senti mutabimi sans esprit ma peka solo. Donc no moment ma peka solo za sans esprit. Mais ya lo bakaza leader ya lukaka batute. Exactement muta kufeli mutu. Oya na vancité. Yona sono ba bourré ki bazali ba sans esprit. Nga Chantal jamais. Nga so na pasola ko internet to kufeli noko telingate. Loba de to sumone ti grâce ndenga sala. Pona mi solisela ki avant, pas ko lenga. Nga na mama paradis. Soki na mi solisela ki était, mais condoléances pa nga bazwate. Bozo sko esprit nanga. So na lobi saka yote, okufele tali ya yata noko no peso me condoléances na sentiment, no peso onte. Etali ngate. Ata la famille ba kufi 10 fois.
ngeza lo kumu na ngaba na famille bazo kufa yo zole la poza mutu mabe. OK? Nga Chantal me condoléances soki na kangiso ennemi orozwango te. Faut dans l'esprit le rolanga. Mais tellement za bourrique. Boza ba fia ba sans esprit. O sopani, yo nem to sopani non numéro 1. Yo ko benga diverser nene. Fia sans esprit. Voilà ko sala ki bobola muté, ki bola muté. Binosko ba bo sala banalise on mabe. Ki sans esprit. Ki mama na mbaka sa, ki mama na sans esprit, ki mama na toro. Pour ngai soki nena za Chantal be mama paradis. Et ki roi Congo. Yaya. Adversaire kufala ata kufali tata la mama. Na bana suka. Na pesa o me condoléances te. Eh, non, pas avec cotisation, là, je te connais pas. Eh, bon, toi, ennemi. Ennemi est ennemi. Mais, nga, ce que ennemi n'a mis quitté ici. Ennemi n'a pas coupé, n'a mis quitté ici, n'a béni pour ça, liwate. Et ça qui sans esprit. Et qui n'a sengi pardon à lâcher. Et ça qui lâchement. Bon, ça, la analyse n'a bino bien te. Analyse, bon, ça, bien te. Bon, ça, mon athée, ma pégasolo, sans esprit. Yam, diya, ko luga grâce, diya, ko luga mbisi. Pombi sa kufeli mama ya go luka enta kote si buriki na kata ya ligne. Ezeke sans esprit. Ezeke ki yuma. Botimba te bo aba yuma. Bo ebika ko panza makolo. Mais esprit ma oba ya bazaka ngo ba noko, oba benga vraiment esprit vraiment ya makudila. Boza l'esprit makudila te. Makudila ezabinote na kata muto. Menga kasabino botimba bo aba mama na ba yuma. Yo manga koza kamada yuma te. Jamais na koza kamada yuma. Et ça, la maté, tu la personne ça maté. Et ça qui sans esprit. Mouto a bandé qui tombe la téléphone ko benga muninga. Maman na yu manon mtali bosoye. Té. C'est la famille, y a pas de famille, toi ba famille té. Toza ni ba smakila moko, ni ba cousine, toza ba famille té. Là boyaka na balo yengena, c'est la famille hein. Bomoni ndenga to sala nga mangamu na réseaux sociaux et za famille té to finga na vraiment. To sala ba ventir té. Nga muto de afinga mubali na nga mwana na nga famille na nga oza musika na oza kamadi na nga suito oza masala nga ité. Esimba té. So to sala ba masa to lia susal monte. Chantal Bola mokambio ko lo pata. En plus, ezala batu musuba ba na réseaux sociaux na bal perdu fait kende. Chantal Bola ngeso. Yaya. Osumbania makasi webi eza ba sem sur ba réseaux sociaux ya succès za tebo ya bino ça c'est Chantal Bola mokambio ko mapata si ça za rapasi za na lisu babi hey soko za na lisu te ya yo za na lisu ko kanga si c'est za te kata bilamba tikala mutakala la mususu ko sa plein ya kata bilamba tikala mutakala to mona biloko nzoto la mususu ko sa la plein o maga mese TikTok mo ko kate grand akati lève ya si c'est za te OK nozonga ya ba répondre jamais Chantal Bola rouge yo okota na rouge omoni boro soki ba kotisi yo aw ba ko lobisa ka ote ya rouge yo za na rouge libela mata kita beta mutu na se bambana beta ba coup de tête soko moni beta ba coup de tête zo simba te kena miroir na chambre na placard no za na miroir te zwa mutu na beta siko na miroir no pam makile ko bimayo omona ke na oyate okozika Ozokyo que l'hôpital batongyo bepengle batongyo bacho babandi lobi nango suso yo beti su pota wana zoki sa pota na yo 10 fois 20 fois oroshili chango na lobi boy muto aza deja yuma wala banda ko benga inemi yonde no za mama na yuma mama na mbakasa pona moni bi bo mélanger ekiri na bino yo si maman nga kirena mutu nga Chantal Bola na yaka na pelisi na comparer yo na oyale tia bozo machacha na pesa ke bino machacha les deux bourriques na terrain bozo ki machacha ça c'est Chantal Bola ngeso mama paradis mo kambio ko mapata nga makamone sala raté bochana no moins ekiri ezanga sete yo no za na mbongo to za pauvre dame parce que na makambo yo ndongo kendaka nango yo faut pesa ba 3000 € ba cotisation te yo zo ya po benga anniversaire ozo benga anniversaire pour souhaiter mes condoléances ozo tchele 500 €. Moza buriki yo. Boba yele te. Sega batu bosa la banalise ngo bien te. Yo j'ai dit mutu 500 € mutu bino boswana ne bolobana ne jamais. Anniversaire na yo. Anniversaire. Moza oza complexé. Bino sko bosa la valise mabe. O te o monite. Complexé yo manon ya libero ezana nu ye mutu benga ki mutu taki ko 500 €. Akonta ko 500 €. Te fata ba 2000 €. Cholo baka batu bazangi ba 50 €. Yo na nu cotisation 500 € koko chango.
Aso ko chako de 500. Na diversaire. O moni ki yuma o moni le msa no bozaka ba mbaka sa bo ba toro bo ba sans esprit. Bo ko mona ga muto ya che muno lokola shinga maso ba esprit ezate mbaka sa. Na tala ga bino bozana esprit te. Esprit ezate. Ponga na kobenga yote soko ze nemi na nga oza lo kufeli mwana na ko souhaiter mes condoléances te lobato loba na 20 ou bien to solo la 20 oko zwangote matanga peta na nzala na ndako na ngo tala zala kisasa matanga na babi ba pondu bazokaba na ko ya ko liate na kufa na nzala to tapoter live de notification na kufa na nzala sans esprit mutali boso de terme no téléphone a bengi yuma te na koti boyete ki yuma eza kokota te na koti na sali kuna na kati te oza mama na mbaka sa fi ba yiba mayele na esprit pesate ba ninga baza suki ba yibi o mayele tika la tan esprit wana oza na esprit te na ye mutu grâce à yamba qui na téléphone l'air bobe obengi ye ndende bo yamba na kina ba téléphone kasi bino bebo bimba zoba mi balete sikoyo grâce à ça moi zoba moko moi po ye bengi yote yonde muto bengi ye yonde muto tomba di téléphone ento koti sous ma mère maman masumu kiyuma ya kosakana te complexé. Là, vous avez fait un grâce complexé, mais complexé dans le monde, ma peka solo. Ma peka solo, là, ça m'a complexé. Mouta li bosso non, yé, bosso la banalise bien te. Pour y a retombe notre téléphone, indégenin, soit disant y a ça danger. Y a retombe notre téléphone, indégenin. Na bateau, baza pamba. Pour y a le baga grâce à ça pamba, à zé l'autre côté. Y a retombe notre téléphone, pamba n'indégenin. Oh, t'es sali, bon, pas quitter ça, oh. Mbaka sana nu libéro a tomboli téléphone abenga diversa zanga ba camarade na milé na sika za na côté na mutu moka kufite na côté na ye na famille na msa famille tata na ye na famille maman na ye bazwe bembe moko te ba par hasard bibemba ba par hasard mambui bazwe ngote e bemba par hasard ezate oh osakuna ba manquement yo moko bilo rebelé oh essa ya gocha 500 yo mbongo mkie bongo mbongo za na kena ngo boîte na silisi na bimeta na 1 euro te mbongo mukie ese 500 euros eze loko mutoko yo fongola mbanga na bato ba kumisaka ba binene soit disant balata ba bijou ba manzanza ba ko lobela ba 500 euros grâce ba kunda mama na osana message pona yo oyebi dene za camarade note mais ba kunda mama pondenge zaka betozole l'ensemble tozo le la kaka ensemble soko uti mboka na loko uta kokunda mama loko ya soko lingo panza matango za mais le matango ko panzana esika ne loko ya la kokita po balabi muningo za na passe ko ya ko blesser te po biso tozo le la mama ngabe na kufela mama boyebi douleur wana te boyebi te mais yuma mtabanda ki appelle eza yuma ngai nemi ato kufeli mwana na ko bengo te pose nemi na nga na kobenga ote wana za kiburiki ki illettré ki banda es eza ki danger te ote na sala na krota na sala boy te yuma nanu na mona te banda mokile banda doza na batango ba pesa ko conseil to sopaka batona na yo nga Chantal mama paradis nga boy lokuta kwa kufela ta tata na mama ata ba yebisinga oh enemi no moko kuna moto zwaki atumba magina yena ndaku na mobimba batumba mana bango ka pesa batumba mana bango pesa nemi nanga ngada so ze nemi nanga ndako chao na liste te ndako chao ka mabe ye na yo ngana kozala d'accord na mabe wana pesa nemi nanga ndako lingala nga bolamu na hote naza muta hypocrite te donc nemi nanga ndenga za wana soki ba yebisinga ba sase ba coach ba bomi ndako na bomo bimba ngeza avantage pona nga ezaka la kisika esprit naza ka muta esprit amigo Dieu ne mu chapata père wo mère wo voilà. Beaucoup fandaku mobimba c'est pas mon problème. Posez nemi yanga. Ngalo to fi ngalaga. Donc jamais na koko kosala biloko wana basse classe na tombo na téléphone na benge nemi nanga na souhaiter mes condoléances te. Eloko liboso zonga non yo, il reculer na noza mama na yuma banda yes. Na yebe ko zala yuma na tala bino de bozana na tala bino. Nebi ko oh yuma, oh azaka soso soka zolo baka ko mbwa ko pali ya swaka te. Ye makela maya moto.
tumbake lamba te melembisaka safu donc bino sozala bakombo na bino oyo kuna makela maya moto tumbake lamba te mama na yuma sima kamera oyo azabe nayebi bino moko yondo za yuma donc ferme ta gueule loba na ba camarade ya grâce nga za camarade ya grâce te ya chamwenga loba na ba camarade ya grâce yondo ngino ko wela ke ba camarade ba memela ki kaka mai ba ela ki mbongo te yo ba ebisio matanga ndenge za na bataka cotisation mutakufi lelo da deju batie cotisation so mona matanga bongo wapi yo so mona wapi so mona matanga wapi mutakufi lelo lobi babandi cotisation so mona wapi nazo tuna yote mutakufi lelo ale kaka lelo babandi cotisation kaka o mona matanga bongo wapi sikoyo 500 € wana eko somba cercueil eko somba libulu eko panza matanga eko somba billet avion eko matisa mutu na avion yako mutu okena 500 €. 500 € bambongo moko continue na franc prix sili 500 € pour na ngeza 50 €. Po bembe wala le bazoki no kunde bemba mama ba etoka bazalit abeda jou azate grâce à boire kaite bokasi ba viela nde bazana vraiment bako kanga motema ata 10 000 € bimate boza sibule toka déjà aza mutambongo abala tante na ngazo bala tante na ba ok mange Claudia Sassou c'est ma tante 10 000 € zanga kobima na niveau ya batu wana 10 000 € zanga mais grâce bazanga lo koso bino bozo comprendre ngote grâce ba kunda mama yo bozo lo koso tu es lo koso siko bino bebule nini donc ndenge batu basalaki wana surtout ba camarade ne ya media ponga na zaka mama paradis bochaka mwenga ngaza muta media te na mama paradis bokambi siko ba camarade ne ya media ndenge bazawana okasi ba camarade ndenge bazana ata enveloppe ba rotinda te mais tozalaki na kati ya groupe moi ba mbongo ndamdam le kota na PayPal cotisation ta mutakabeli o 10 €. Surtout so azane muta matala na te il faut zo senga nzambe merci eza cotisation pour 10 € wana et osomba fleur na ba niveau ki sasa de fleur à 10 $ ezalaka po ba boka na libulu yo kasi na ba camarade ne wana basaki na idée te basa les cotisation oza pressé po yenda za complexé na yo bourrique yo pecho benga ko kotaki mama bino na kati boza ba complexé na ye kwa ko loba te ke o moni te ye muta pibilia ki we po ye pa za zuba aza yuban bo mona grâce za mayele mutu koma na MBC aza roza na mayele kasi boza ba paniquer bino mi balé ya zu panique yo po zu panique po yo kasi ni yo po zu panique so on a zaki na logique n'espère bien o sani yo vous en a charisme yo go benga grâce te mo za fimo za bourri ko zanga charisme tu es sans charisme yango na lobby ba musicien so botambola na bango ba chege no so bolala bo bofana na bango ba préparer na table esprit te na mutu mais comment ba bakoza bazoba boye ko comment moi ça munene boye mulai boye maza zoba na mutu kisengi ayaka pa lobby za numéro 1 tala numéro 0 oyo mapeka solo oza yuma na mona ba toro mais yo za mama na toro en plus so yo vandi na kitu solo bake ba memela ki mai et là on y ba ebiso gloria ndenga yaki wana na suka ko pesa enveloppe te pour grâce ndenga za wana azo préparer voyage il faut kende et là on y ndeza na ta ba code rolande na simata ba code kana kamane mnote ngabe za diso na check cotisation fo mutebe na check cotisation fona bebe na bala mutu changa na mir yo mto tinde ya chao na mir poza muta matalana yebe tellement za bourrique lokola yo sans esprit bien mi balé allez bo se flamane complier sur mutali boso complexé na mutabenga na téléphone yo de complexé ya grâce yo oza complexé na ye elle est intégration ben émotion wana choix zala quitter kasi grâce à chako na mi pa moni muta nemi na nga benga kindenge ni na bo bipe grâce pas bo minute be preuve yo kanisi nini yo ko bisa grâce ni na kundela o matin bisu grâce pas ozong so bi yuma o benga nga yo kabela o pesa 500 € yo de yuma yo bien côté ma c'est ça va ma c'est so kenda ah nzambe lupanga ba mango faut qu'on la analyse bien lupanga ba mango ça c'est Chantal Bolanga Ngeso
faut que ça la analyse bien le panga ba mongo talaka ka bino le panga ba mongo la pesi bino matière yu mande panga ba mongo oye bomoni ki banda yes ki buriki lengu mutazo ko kalisuta comme faible ki faiblesse yango yo ki faiblesse boko ta faiblesse zandeni ki yu makasi yango ye mama kufa nemi kufa li mama ya benge nemi mais tu as tombé le téléphone à benge nemi quand si maman na ye mais bango ne ba buriki maman za la serva bana 12 ans maman réfléchit le la maman te bon ne ba ko finga mama kota kaka mutanzambe te même nzambe e moko lobi mutoza mabe kata loboko mutele comme na bible bo santi ke kinganga moko sala ma internet kinga eza kinganga oh akoloba la grâce ya kundela mama grâce so kundela 15 à 500 est cercueil à 500 pour que kundela grâce mama nandeni mais yeso ga ye poya bombe sa bat makambu grâce na kundela na koteza na banga grâce ka kozong sele yuma otombola téléphone obenga adversaire toro di grâce à ozong sele bongo alors c'est yuma toro so mona tombola téléphone na benga yo yum to bengi ngati ah ça ma bon moi toko kanga biso toza ba fier réseaux sociaux soko yele loto koloba le loto kozela lobité malgré soto silisa na kati live toza na matanga na robeng pe grâce à tunie ça va ngala ma paradis mo kambio kolo mapata reine soka ye grâce na sala boye soki bazong 500 bazong te 500 on rozonga comme yele bi pay ba bloquer pay pas la liambongo wana na sala boye grâce à koyabi yuma yom to tombola téléphone obenga ngomenga na benga yo mundela kanga kaka mutu juge kanga mutu abandaki c'est qu'elle a commencé c'est elle c'est toi qui as commencé yuma buriki yona bakabatu yona baki grâce à ça le niveau na tozo bengete obenga nene po mutu à ça le niveau na to fotiki na niveau na ote bo benga na ki bogolo news yali ki bo ya ga ki bogolo news rendre vérité moi tous les pages na pesi bino mbote à part ba page ba fiti à part ba page ba commandaka bango page ba commander été wana za page te ça za page ya mutu Chantal Bola ngeso ke ka Congo elle chante Bola je te salue yonde yuma banda yes mbaka satoro yongo temeli o tomu sur téléphone na yo benga adversaire oza yuma oza esprit te. Il fallait garder charisme, il fallait garder esprit. Pour ma maman matanga na bango talinga ite. Yo so mona ndongo kufela bato. Ma grâce ça benga. Grâce à ton mal téléphone benga pour ma condoléance. Asalango. Mbaka sa fia sans esprit. Bo sala ba analyse bien qu'on a terrain. Grâce à Yuma, Yuma nde yo, ma peka solo nde Yuma. Grâce à Enta, ba paniki, il fallait pas 500 euros na, yo loko solo nde ngwana. Et loko sali osiko 500 euros. Bon, nazo comprendre même pas oza moi troublé pour liwe ma mère zate ko liwe ya cousin anine. 500 euros ça va être remboursé. Yo be grâce ideni na ngwana. Ba wari ba 500 euros peso. Grâce. Nazo tuna yo mbisi, ba wari ba 500 euros peso. Bakunda mama tokoya mokambio kolo mapata na lobby boye fiwana ya yuma la kisiki yuma na yo osopi bataillon na yo osopi ba militaire na yo osopi ba colonel na yo yo kufela batu medi fois awo okufela mwana na yo ya page ute ko kufa wa bande ko sima mbongo akufa defo na sama bele okufela kia o mona de grâce à benga ko sotro me condoléances yo ce colonel ça po ba tchela mire eze lokote ke ba imile payot obengi toi yuma yo bengi, il faut pas réviser au bon to bengi 500 euros. Alors si on va merci bon ni. Rembourser cet argent. Yuma, yo kufela ki soki muta page, so mo ki muta mede ma benga ki. So mo ki grâce. Kaka yo na grâce. Grâce à benga ko souhaiter mes condoléances. Yuma, agana ki charisme ya ki ndenga zali. Oza zoba. Oza la makamba ki zoba, lenga zo sopo yo ko ka humiliation te. Oyo ko ko sa te. Zoba. Oza ki zengi. Makamba réseaux sociaux et kenda kabongo au moni ndenge to soa na kawana eza na ngoka ka ba game ezate to soa na vraiment game
Mouto a fini la maman na butu mo itongo pokwa game. C'est que maman va zaka bourrique. Game. Quel game? Ngamande na zar. Mouto mo ka bungela ngebele so na solution paradis qui yi. Mubali pa boyingai, famille pa ba yininga. Parce que comme ça, mouto fa zaka autorité à vie. Yongo mona tout le yuma baza musika. Chantal Bolangeso ma paradis. Na tambola na ba nyau, na tambola na ba mbwa, na tambola na ba ngungi, na solo na profena solo na ba miss na kata mai, kena solo na mutoyo o ayaka ko finga ngato bomana kana ye, ale na solution po wasale po sangani. Po ko changer ngani ni ko bakisela ngani ni ba yuma. Yuma liboso tombola ki téléphone, maman na mbaka sa toro fimo kazanga esprit. Donc mbula ne solala libanda esprit ezate. Esprit otika pa ba nyau, esprit kenda fazer, esprit kenda ba mesa maye les ala te bourrique. Yo. Comment ça bourrique à cet niveau? Pas bon côté ba makele là. Et qui est là ba camarade na yo camarade grâce na. Ngata ka mwenga nga camarade grâce même azala grâce à yebi na camarade te yo nga camarade grâce. Onan. Onan na lié héros. Botaka mwenga ngana leki yo bourrique mapeka solo ngana leki na nyoso na mbongo na nyoso na beauté na nyoso ya vie na yo nangai ozana ti dalinzaka nanga nono matisi mokele te sigo yo nazalaka mama paradis boka kombo nanga tende pesaka na mokambi okolo mapata tuna grâce la reine ngalifuri naza reine naza kie kwa Congo petinga na yeke kwa Congo bino tubo ba yuma bino tuba mbaka sa bambende ba fi bazanga besprit bobenga grâce yuma na ndeni yo bobenga grâce na yuma mutali numéro 1 tomboli téléphone na bengi mutu yuma nde ye wana yo pe cela ba kunda mama au journaliste no grâce yuma nde ye wana fimo ka mona ngatikali ye moko abuna biente na sala kaka na kota muta esprit a benga te a kota te a yate po yebi ke grâce ndenga zawana e singa bas grâce azawa mikolo ngana grâce lo balate grâce zaka la babinemi na ngai ngate ngana nemi note ngana mo konjina Chantal Bolangeso o cambio ko mapata la reine ngalifuri ngana boss na chef na oze kelamo otiga le kelamo obenga nga mama paradis oze kelamo otiga le kelamo reste dans ton coin wesh. Na lobby sagayote, ce qui n'a koufeli moutou ko pesa nga me condoléances te. Ça c'est l'esprit. Na pesa me condoléances te. Ata na mie na ko changote na ko maten nandeni. Yo koufeli batu combien yo ma peka solo Belgique. O koufeli batu combien grâce à pesa me condoléances te. O moni ki yuma kitoro. Wala benga ngo ki banda es. Analyse ezali. Grâce à kenda yeba kunda. Kutu ndenge zawa soki bolingi bo luka ngate ozala panzite luka bato bo sala barandu masa no azate kamad no azate 5 € wana pe osombela mwana bilamba po ozala tala boza ba fimo boza ba lolenga pamba ba vantaka pamba mwana zozanga sapatu na ndaku 5 € sali cotisation okotindeli grâce azala grâce zongsa 5 € wana ariantau ana besoin somele manto kitoko ya bien OK ndaku kuto zoko kokolia te nzala na ndaku me batalibana kaso za na mbongo te 500 € za mbongo 500 €. Yo kopesa cotisation 500 €. Yo volopesa cotisation 5000. Pour besoin tambongo te. Yo le besoin mbongo so manda na poto ya Greco. Bozala ba même boss na grâce mbisi. Oboka he choisi matata. Grâce mbisi ba boka he choisi matata. So ya choisi ngo krate la grâce mbisi 500 € te. Ba boss ba mbongo. Ya choisi. Kasi mama la grâce mbisi akufite. Ya choisi matata. Maman la grâce mbisi ya kufi. Toyeba kabino ba boss. Somela grâce mbisi cercle ya mama la. Grâce zaka kilo consomme to sala yo. Grâce kilo consomme quand mtu zo sala yo. Bien nazo faut que expliquer on a privé. Eza kilo consomme ou bien za kinini. Nazo la la te, bo futela ngambongo o la la peteko. O la la ndena réseaux sociaux réseau bande o la la te. O la la te. Et si kana lumbongo wichi ba finga butu mo midi pourquoi? O la la ndeni. Ba fani no be ba lingi te mbongo zonga.
ba warrior pe ba boy critique oyo papu ndenga azana ko pesa mbongo obligé mbongo ya papa kundaka bibembe ya azana ba ya soki choisi matata azana ba ya Willy Otoka azana soki na banane yo ba boss on sa bino ko ba solo la direct te ya Willy Otoka kasa mo te gas mbiza ko feli mutu maga solo sa ya Willy Otoka te ba solo la raté la téléphone ba solo te faut le kaka par mutu ba ko katele mo enveloppe cercle mama ko kundama di bura mama ko salama mama gas mbiza ko kundama nonaire ako kundama pe na cercle ya malonga boko mona bokazi ko mama ndenga zana ti abeli bongo grâce mbiza banoko kipe mama na été bozo se tromper comment congolais ozokulobake grâce à toi ko sombela mwana na esaki mais un homme déclaré tenebeki boko déclarer awa comme ça fumwa mwela yaya boko zo fumwa mwela ah non na kati te bino mo sauter ngo moko fumwa mwela grâce siko ndenga zawana ya Willy Otoka ko kata 10 000 kokunda mutu na Congo Brazzaville eza combien na Congo Kinshasa kuteza la cher ndeko leka bokasi nini maman na okunda na cotisation na réseaux sociaux non et ça là déjà programmé Willy Otoka ko somba nani susu eso ya choisi matata azu soki sale abe jaja sombi soki libulu ya Willy Otoka sombi soki cercueil bambonga nyo so ba kopesa e o tika la pandi matanga akape na famille na extra sama ba leki na e atel ba mo choka azu avia sa nini azongi eza mbongo na bino donc ba boss wende baza boza si ponga na yebi ya Willy Otoka kutina mo enveloppe en fait peur uzale rebelle po baba millionnaire batambon grâce yo peka kilo koso eza kilo koso bezanini cotisation muto sala cotisation na volonté na ye cotisation ya makasi te ah ndenge nini mwana mai ah moi o atie 200 o atie 300 mwana mai azo voyager sala ka bongo o sala ki groupe wani oh je 5 c'est anniversaire te po ya peto 500 € wana po na mawa mama te a peto 500 € po ya ko chola yo mage sopi ye moko abzo ki téléphone abengi yo a peto 500 € wana po ya ko chola yo mukolo mususu tu vas rembourser cet argent zoba mapeka solo PayPal na bloqué etali bisote e kozonga kana PayPal wana o bloqué te yako laksa biso PayPal na siko bloqué ngo o kosi yako laksa biso yo lobaka ka be preuve ezala raté baninga ba lobaka ene preuve laksa biso PayPal wana esika ti laksa biso PayPal ero chaki mbongo kotoki na air nini air po bloqué PayPal no bloqué compte wana laksa biso ngo moyibi na fianton jeune on sala nan bosa na ba buriki bino na bino ba buriki yo ka simande to zabwe okufeli mutu ndongo za to sama bo ngana yobwe okufeli mutu moko be za ala cher na vie no yo ka sanga ko be on peso me condoléances on na ko comme la kiniva gi yuma bongo tenga chantal jamais hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV oyezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na éviter vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Soso
na yelibino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba formol. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne. Botika la bébé. Oh la Kina sans la mignonne au Bongolian. Oh zéro. Le bezala kina 10 52 yo Bongolian. On a un. Yango zo pesa posa posangisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.